Tout sur le Congo, on a un clair. Et hier, les sous avec Kadhafi Mboumoudi comme d'habitude sur Congo Mikili, le site qui accroche le monde. www.congomikili. Qui dit mieux, Ezolobéani Lelo. Nul n'ignore que Lelo, artiste nabiso, musicien congolais, comme na moi Kokoso, ya robeta musique na Europe. Ouera na papa wemba, fa ki ba beta musique. Ba beta quitté parce que ba kolo ma belé Europe kuna donc ba congolais ya Europe ba boy non bato ba soutenir ba kingandi ba robeta te. Mais to ka ki kaka ouera fala ki abeta sous samedi passé na Bruxelles. To moina ba image do bato ba panzana ki la police ndé panzaki bango parce que degré à moto ouera zwaki fala ka la police a intervenir. Awa na Kinshasa ba chege pe ba komoka ne la bana poto ba kangi quelque bana poto ba beti bango pe pourquoi oh bango kuna bazo beta ba musicien na bango. Alors Congo Mikili tellement tolinga ko tika bino na suspense te tolinga pe bo yoka te parce que ba musu ba mesana ko yoki sabino biso to faire vivre bino to pe to lakisaka bino vraiment bo solo makambango ndenge ezali. Kadhafi envoyé spécial na bino akitaki na mabele koluka na bachege na batu mususu o bazo raisonner moi bien bachege retourna bango pourquoi bozo beta bana poto batu mususu pe retourna bango par rapport makambo ndenge zo tambola bino bolobi nini ba musicien na poto kuna bazo sala semble-t-il ba propagande ya bakonzi oyo batu mususu baza contre yango nazu ba différents avis ya batu batu ba intervenir na ndenge na bango. J'aimerais que Bol Landango, comme ça je vous retrouve juste après pour les conclusions. Bana poto otika déranger wera ngwanda bana lobela yo yoko na posako Joseph alongo na président yo ngwanda yaka ona Congo fallait batika papa we mana ve na biso nyama babeta bio na bango eza business na bango ba billet te kami producteur soit se retrouver na rien message na biso peuple congolais batika biso à l'aise batika banyama olanda bino na poto bolo ba message mo bien na kata mikili bana poto bana Paris biso yo to na kata kina to zakana bino tata na checking air pardon botika biso à l'aise toyambaka bino bien bokendaka na donc samba tata na bino bien babale na bino biso wana kina pe toyolingela bino bulu ekomaka guerre contre baparisien bino lokwa baparisien biso ozaka na lifelo wana kina Chai, pona ba faire oyo ba musicien na biso ba komozo ba menace na poto awape ba chege to pe ba courager mususu ba komo menacer ba na poto pona makambu ya musique na bango pona yo komona omona makambu wana nde bon makambu ya musique ya bana ya Congo ezali bien ndenge biso toyebelaki na époque na biso musique ezali eloko moko pona lisano ya population mais lelo musique ekoti na kati ya politique bakomi kosala biso zunguluke bakozwa biloko mususu na kati ya gouvernement baoja wana na musique pona odraitayi peuple minde eza bien te mais eloko bato poto bazo sala population wana ekima
sentiment te mekima na pasi bakena retrouver na poto bayaki siri na sima mikolo bakozonga na mboka na bango mais bakomi na kati ya mboka ngo bazomona susu peuple congolais azo souffrir koleka alors bakotuna ba mission bazokende na poto bazosala ba campagne moko ezangi tina ba campagne na bakosala pona mutu to pona population bazana raison oyo bakomona asali campagne na poto etangami pona sokolo panga fallait ba betaye pona nini pasi eza na Congo elongo biso nyonso to vivre awa tozo fanda susu biente ba soda bazo menacer biso kozo bakama mbongo kopesa bango bambongo bino bokabi pouvoir na peuple pouvoir bokabi na peuple bolakisi peuple munduki bozi pouvoir bopesi na soda bobi peuple aza na pouvoir to bima libanda bobeti biso to sala bo babeti biso ale to sepela na ngote yango na papa journaliste yo zali otamula bamboka ebele otamula na misika peuple azalaka na libre moko boye pona kovandika na kati ya pays na ye mais oya biso wana kati ya mboka na biso soko lingi kobima po vandika ata lipa ata transport okomona munduka elandi na sima moye bo vandika na mboka eza te alors mboka etikala bongo eza na tata te eza na mama te nana akodirige biso tala ndenge tokomi to retrouver quand bana tozobota bano basilisi classe lelo tomoni bapele commune ebele eza betide basilisi classe bakosala quand tozo souffrir talanga moko pa nazali nazo futela ndako nazo lesa bana nazo tangisa nazo trouver ka awa musala ezate musala toyekola tobwaka ngo na nzila solution ekozwama na ndenge baosala makambo wana pa ambassadeur na biso pe aza na pays wana étranger azoko vivre ngo pe azoko mona azwaka ba réponse azwaka makambo ndenge na ndenge po na biso ba congolais balobaka rien et comme kaka etali bango yango na esengeli sikoyo tosala système ya ba pays oyo ezoko sala peuple azwa pouvoir na ye soki tokokufa tokufa lokola bango babandi na poto baza ba congolais baza ba étranger te babeti pe étranger te bazo beta congolais tokola toyeba mboka etambola ndenge nini mboka batonga ngo na mutu moko te mboka batonga ngo na biso nyonso to bimisa ba idée ozolanda ya yango moni siko to fai na vie oyo baza na raison soki bakoboma babomi biso pe tozo kufa wa bango bazo kolia bazo sala ba campagne na pays étranger bongo biso tozo tikala to travailler ndenge nini ba mission na biso travaux na bango nzandi musique et bango mutika makama musique bango mena ba makama politique zomona te que non donc normalement c'est pas logique parce que bino bona ba preuve que bango ba lo ba politique ba campagne bazo sala kaka eza ba campagne papa oyo zo bango te batika makambo ya nini ya ba campagne bakamususu balandaka ba sujet na bango ya musique c'est terminé tout court so ba ke poto kende poto beta musique ndenge ezalaka nango nini te donc yemba na barato parce que dans le moment on a besoin de commerçants le commerçant bosaka effort que non pour obtenir bis na bino zate que non que kuna obandisme ba campagne sensibilisation bo batuba bazala na mutema na ngo na mutu mususu que non te babilo ko vraiment bien te siko ndenge ba chege bazo menacer ba jiken o ba na Kinshasa yo trouver comportement nande bazo menacer na sensini parce qu'il y a des jours passés jiken va qui ba menacer na ville akapa ba chege na ba courager bazo menacer bango pa nini bango kuna ba menacer pe ba musicien na poto ah mais tout à fait normal hein tout à fait normal donc ba chege ndi bazo comprendre te la réalité hein ils ont les canons so bazo comprendre la réalité quand même bako ça babilo bon te bon makambo ngala zo mona ngo ezali normal puisque pour le moment peuple vraiment zana misère. Qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal que bamivatiste na biso bazo soutenir mingi ba politiciens ya mboka comme bazo soutenir bango il faut pas expliquer que biso la population misère souffrance koti trop yango batika ko soutenir ba politiciens parce que rien ne va pas dans ces pays yango pewa bato ya poto bazali ko sepelate bayebi ke bandeko na biso bazana mboka bazako souffrir bino bozako continuer ko yembela ba politiciens okumisa bango ba grand prêtre banane ceci cela c'est pas bien. Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh yeah, Africano. Si bana mboka bana poto bakomi na niveau ya ko réagir parce que bazo mona kino base réalité yango bakomi na niveau ya ko sala bakomi ko réagir pour ba réalité zo mona na
musicien tiki na musique a combiné conseil la président de la République propagande le remoya malonga tozo mona na mboka o ezati dans le sens que ni tozo souffrir tozo nyokwama lelo to comme mona ngo comme réalité moko epai ya ba musicien ba komi conseil la ba ta politique propagande na sens nini olege ya beta eza solo est-ce que tu roboya ngo te parce que tu mona ngona ba TV tu mona ba propagande outi na ba Bukavu ezoya na ba kin tu motala ngona ba TV yo ke robeta musique to kene conseil la président de la République propagande nani ngo wana Weranson apa Weranson to ba musicien mususu ba sala ba propagande ba président ou lo sala makambo yo sala ko tiki mambo sala comme na politique pona nini est-ce que yo yekola ka musique to yekola ka mamba politique ilo to souffrir to zonyo kwama tala ba misusu bango e balali awa pona nini souffrance eleki na mboka bango nde na bwana seke bango nde ba commettre erreur na eloko bango basali bango banani bango ba sheki po bana poto ba soutenir basali o eza ezoko monana na misu ya batu que population congolaise azo souffrir. C'est pour cela que et ça la mabongo mais bango lokola bango ba monique bango balala libana ba misa ba kabila bango ba magnifique que yango monique ba komela niveau ya ko réagir ko menacer bana poto que bana poto bazana raison bazo tinda bango bo sala la biso bo sala la biso bo tozo mona makambo ebele ba musicien bazo sala na mboko oyo na ba ndeko yo soulever le cas ya ba ndeko na biso ba cheke so ba to bazo mi retrouver ba cheke parce qu'ils ne se retrouvent pas na intérêt na bango personnel bazo mi retrouver te moto akimi parler akomi na ye comme débrouiller na ndenga na ye c'est bato bazana raison bako réagir ko beta bango bazana raison na makamwa bazo sala bazo yemba banzemu na bazo sala nde ba campagne bato wana basala le bisonnier pona yo ndenge bazo sala lutte ngo to pe kombango à partir de Europe biso toza na Congo awa est-ce que makambo bazo sala bako aboutir na résultat nini résultat ezaka ko faire partir bato parce que wana ne bato wana bazo fongola biso déjà mémoire na niveau Europe ko ne ba bandi yango. Il faut biso faire conscience biso sala que pour un jour bato bazo monsa biso parce qu'on le fait partie monete bamboko musune bazo sala wana qu'on le fait partie biso tika na mboko na biso to luka moto ke ba otumde kwan bako ko yawa ba mi retrouver pe biso to ke ku ba place mususu bato bazo mi retrouver dans le sens là. Donc pour toi tu es pour ndenge bana poto bazo agir? Moi je suis d'accord na ba lirwana ata epe na mboko il faut sala maso musicien asali makamwa yo ezo pesa biso ata sengote il faut soit to combattre ici dans le sens là. Merci beaucoup. Merci mon frère. Balungwaki awa na Kinshasa bakei na poto po baluka vi na bango tout comme pe ba musicien na moment ya Reno amoni ke nako soutenir mutnae pourquoi pas est-ce que est obligatoire que non biso histoire à parti moko to mpanzi moko bango bazana na mouvance bakozala ba pe bazana na opposition bakozala et bon bana poto ba kendo brutaliser ba musicien pour nani que on ba conseil na bango ba kuma ko ni dans sens ni c'est comme ça c'est bon ba kuma ko brutaliser ba musicien na niveau poto bango pe ceux qui baye balongwe na poto baye na Kinshasa biso to ko brutaliser bango donc ndenge ka ba chèque ba brutaliser ki ba parisien on a pona yo za malamu bon eza malamu te eza malamu na sens bango ba brutaliser bande kwa biso balongwa ba ki obeta conseil na poto na sens eza malamu yango wana c'est que zaba konziwana mboka bazo tinda bango bo sala la biso bo sala la biso bo tozo mona makambo ebele ba musicien bazo sala na mboko oyo na ba ndeko yo soulever le cas ya ba ndeko na biso ba cheke so bato bazo mi retrouver ba cheke parce qu'ils ne se retrouvent pas na intérêt na bango personnel bazo mi retrouver te moto akimi parler akomi na ye comme débrouiller na ndenga na ye c'est bato bazana raison bako réagir ko beta bango bazana raison na makamwa bazo sala bazo yemba banzemu na bazo sala nde ba campagne bato wana basala le bisonnier pona yo ndenge bazo sala lutte ngo to pe kombango à partir de Europe biso toza na Congo awa est-ce que makambo bazo sala bako aboutir na résultat nini résultat ezaka ko faire partir bato parce que wana ne bato wana bazo fongola biso déjà mémoire na niveau Europe ko ne ba bandi yango. Il faut biso faire conscience biso sala que pour un jour bato bazo monsa biso parce qu'on le fait partie monete bamboko musune bazo sala wana qu'on le fait partie biso tika na mboko na biso to luka moto ke ba otumde kwan bako ko yawa ba mi retrouver pe biso to ke ku ba place mususu bato bazo mi retrouver dans le sens là. Donc pour toi tu es pour ndenge bana poto bazo agir? Moi je suis d'accord na ba lirwana ata epe na mboko il faut sala maso musicien asali makamwa yo ezo pesa biso ata sengote il faut soit to combattre ici dans le sens là. Merci beaucoup. Merci mon frère. Mot d'ordre est là qui respecté concerne Paris à bout puis à
ba famille on a besoin na poto bazana bandeko na bango na Kinshasa awa o bazo souffrir et chaque faisant la soit problème il faut benga poto alors c'est pour cela ndeko na biso ya poto ba bandi ko réfléchir mais pourquoi chaque fois soit problème bo senga biso et lo nini eza kuna ndomoni bandi ko réfléchir na manière wana nde babi non il faut que to banda ko telema biloko wana d'abord omoni pona ko esa baoba il faut toujours que lukano ba misisa na yango ndomoni bandeko na biso ba na poto ba comprendre que oui eza ba musicien na nde baza ko entêter ole ba yemba message ya malamu d'ailleurs soko yibanze mona bango donc eza banze moko ma ya bêtise poto tanga ba musicien te mais oyoka musozo yemba lidusu musozo yemba simekoli bon punda tout ça babiloko ndenge wana donc ils ont détruit un peu éducation ole batu baza intéressé na makambo etali changement ya mboka batu bakomi distrait na ba musique na bango wana esuka bongo te bakomi même adorer soit koyembela batu o bazo sala ke oui situation ya Congo ezala na sendenge ezali o alors na ba revendication na bango wana en tout cas nazo ko encourager bango ba continuer parce que loko ba esalami wana et biso pe na Kinshasa toko banda yango na batu o ba ko se comporter mabe o ba ko esala ba campagne ya mabe contre peuple congolais biso pe ba congolais ba kino to banda ko s'occuper na bango nde bande ko na biso poto bazo sala oyebi ke ba chege pe mikole uto leka ba menacer ba parisien o ba yaki awa pourquoi bango kuna bazo menacer pe ba musicien na bango bon olobi chege la plupart ba chege nyoso parce que tozana bango awa na Kinshasa tozala na bango toyebi comportement na bango chege soko moni akiazo sala eloko moko boye kaka boye surtout na ba vie on a ko menacer batu baza batu mo baza manipuler facilement ozomona eza bato baola na nzela bazo tant même ya ko réfléchir te excusez nga na fingi bango te mais la plupart ya ba chege wana baza encadré na ba groupe wana ya ba mission wana ozomona alors ba artiste ndenge ko mosala ndo moni ba komi ko benga bango appelez-moi quelque chose non bo ngendo sala ngelo ko moko boy mais eza peuple te o azo réfléchir o avant dit pour que aluka changement ko menacer mutapoto te ozomona mutapoto d'ailleurs stongo bi mutapoto c'est en général c'est mutapoto qualité ni nazana ngo ya ko influencer nini population ceux qui bazo menacer bato c'est parce que baza ba leader ozomona baza ba leader alors ba message na bango bazo sala mutu nyoso na facilité à entendre yango mais o bazo menacer ba simple citoyen parce qu'avant na poto menacer influence ni nazana yango na makambo soit ya mboka soit ya niveau ya libanda donc en tout cas bande ko ba chege wana na conseil bango baza na manipuler te makambo bazo sala bande ko na biso poto bazo sala quelque part ils appellent en faveur na biso baza la une erreur parce que et rozala bien parce que situation oyo d'ici là peuple congolais a se prendre en charge. Merci beaucoup. OK, merci. Merci d'avoir été très nombreux sur Congo Mikili, le site qui accroche le monde. www.congomikili à l'Arabiso. Na monique bo sentir, topé bo comprendre na ba chege na ba to mususu ndenge ba intervenir, Kadhafi n'a plus rien à dire. Moi commentaire na bino et ça la ka bien to lingarande lisolo boyo kangote bo vivre ndé parce que biso to Congo Mikili à la seconde. Merci à Yves Kabemba depuis Montréal, Maman Galou. À la prochaine. Congo Mikili, tout sur le Congo en anglais.